on monte mon épande nous sommes magali congolo tant aux heures que le maramsous on a force à la préve c'est très important on est là comment ça biso on a besoin parce que comme mon rebima ya internet église ezate oyo fan de teki tobani ko lo ba mutu muso supporter maramsous te mutu muso ko supporter yango zo mona liro comment kene mutu ba ya lobi kamo be bake basale mukamate alors écoutez ya penga non mona za idea mabete idea mukamate za bien makasi pour surtout la bateau baza trop plat trop vitesse ya ko loba ya ko salir ba réputation ya bateau na likamboza na prévité Jemima soki bateau ba sala ba cook ya ko bala soki ezaki na moki ba sala ba cook so bala mais lelo ba célibataire bazate tena nanga bien ko lo mona tie sérieux Gabriel Jean on est aigle soka baka bala masa bala kala ba o ba yebi époque Gabriel za na Chine po Gabriel ala na Chine ala muka Chine ya tongo de fiancé on a bimela ba kota Chine tonto Alex mongo chico na bimisi tonto Alex chico mongo vitesse mais loko ya Gabriel boya ka po aleka ki oui amen tonto Alex ya Gabriel bo ça parce que moi ça soje d'attrape habiter na bimina ke boîte a tout tenté ka yeba ya ke ba provoquer yeba mais ya ano ko mateo kaka okola apesa ki mbongo te obina nana cha video mida ba osolo ko la pamela sina mbongo ba longola ba sikolo ko ape ba pesa ki mbongo te loko apa longola video yango te ba sa so côté ye nani pamela ba sa so côté pamela mi bien bika kufi ko ba publier ki tacle na yi YouTube alaka mangamba YouTube esila kana YouTube yo finga na YouTube ngapena yo rimika na YouTube c'est ça on a lobby boye soki bande ko na bazon c'est la grâce te mo ba retour ya mukamate te wani za bango na toi grâce défend le cancer Bakso baba ya Gabi, fifé toi c'est mon pardon ta vidéo. Ya Gabi boya ina. Boya que ça mon importance te. Toi ça la makapo na Nzambe. Toi ça la te poto ta sabatu te. Ozo mona parce que to kuma ngoro mo te mutom ta za ndenge na. Mais bon la grâce à Jija qui bon. Atel ça qui. Pardon la vidéo ba mona ki a 5 grâce pardon. Les autres dépendent de la grâce. Atel ça mo ki YouTube ke Magali assimilé. Nene bakanyi Magali Kongo. So pe mi da te oza na kinbo kanga pe ka bongo. Domi de ne bonga bengi Magali nani la bengi la patronne. Nous sommes au Buzoba assis la Bisalou Gabriel Belbi la patronne maman top basa ba lesbienne je te jure. Ndeko ya Congo. Pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge ko tambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi Ah ouais, ça m'a solo, y'a ma mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo, on consomme information dengue et sengeli. Y'a biso na bino 24 heures y'a information, y'a culture na biso. Kaka awa na micro libre et pas y'a Jemima Ibele. Hey yo Kania! Voilà très chers téléspectateurs, hein, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission avec la vôtre Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, la giga, la fille qui dérange, je crois qu'il vous sait, enfin, elle est là parce que mon moi tant que silence c'est là qui m'a soupé dans la rendez il y a ma YouTube. Alors vous allez suivre cette émission, il y a deux chaînes, Congo Victoria ainsi que Lissou Nicolas Lissou, il y a invité Nanga, Néné Botaï, donc Maman Leki quoi, il y a Gabi, Balobi, il y a Gabi anniversaire naie, ezalaki, yé moko tellement amesana kozalaka koliana bato. Alors qui me connaît anniversaire, je vais partager ça avec les orphelins. Alors abandonné qui n'orphelinat, mais là au moins les kelinga o etikenga penza. Anniversaire surprise il y a les ketchup. Pourquoi les ketchup à ça là que lokuana et pas ya Gabi? Na retour nango alingaka zoanini. Voilà to kosolango évidemment on va essayer un peu de parler par rapport à ce sujet aux de la monde à YouTube oyo. Toi ba YouTubeuse tout ce que koya na monde na to kolobelango. Kaka la monde à théâtre, na monde à musique, to kokota parce que toi ba YouTubeuse. Ba que YouTube est glisté. Alors to kolobelango parce que ça peut glisté. Merci beaucoup la caméraman. Oh baza si ma caméra là je vois Guy Soloy ainsi que mon frère Lissou na Lissou. Bo fungolanga pena ba mona Néné Botaï. Lissou Nicolas Lissou. Moi je suis allé la rater information tout école là à 5 heures juste 1 minute il y a zalango. Azora monde nini. Tout cela non pardon. Botaï bonjour. Bonjour Jemima. Calais? Nzamba osani no sola ni nazana ngai. Kimi ezali na profiter na senga merci na Nzambe. Wasali ngangolu na fanda.
liboso bandeko ba diaspora on ba likolo lelo nzambe na se ba diaspora donc sans nzambe wana mobulu parce que belé bakufi nga nene boté ata vélo apamba na ngote mais nzamba sa ilongolu to mona suna yo donc merci pour l'invitation na yo donc merci na balandi nyonso bolanda nene botai na lisu likola lisu officiel TV na profiter na pesa bato bazo soutenir nene botai famille de nene botai balobi la famille de nene botai bongo na moni bongo Marina Bolo charge à Paris balobi Royal Matuta charge à Londres maman Fifi maman Fifi zala on encadré bisoto zala zala na pesa bambote na Joël depuis cet bambote na Pauline bambote na maman Mapassa double bambote na chouchou de Londres depuis Autriche donc bozé belé la famille de nene botai na ngano mingi développer bolinga nga balobi Divine Victoire Makambu boza wana par rapport à Ilus bato tout pe bolinga nene botai o bakombo na ebite nga pe na linga bino makasi ndepino bolinga nga donc to saka musala ndeno baba vraiment ba dossier eye et na yema na ba dossier musuna tiki na sac musuna na na maboko. Voilà donc Kandel Banos dossier eye nga pe na pesimbote na boss JB Kumaluta le boss de cette chaîne Congo Victoria ba partenaire nanga adossé nga depuis la Suisse papa na Roseti di Sengomo ka ya mulai ya voilà, merci Nayo, merci na comité clé na Hollande, mon surprise, merci encore une fois. Maman Belgique, il y a 2 la dame de cœur, Maman Belgique 4 ma conseillère. La Chine, il y a Karine Moko de la Baronne. Bambo Tenabino, notre engagement ibélé. Tout ça la car vraiment musala lelo, bo supporter nga no boye. Et bo supporter nga no boye. Maman Beya Banzutu depuis la Belgique ba gros bisou. Nene Botai, na bande qui annonce nga déjà dans sommaire, na ba qui par rapport à l'anniversaire ya Gabi. Je te dis que Gabi va le 15 novembre. Et ça, bah date quoi, bah star auto quand même pendant mes tours. Comment se fait-il qu'il y a Gabi na année oyo ou alors à penser que non anniversaire une fois banana orphelin parce que il peut être orphelin ou bien pour l'anniversaire là. Oh merci je m'aibelé na profiter vraiment mboto eza makasi pour na leketu mwana leketu panda aïe nzamba lola mono leketu donc bola mono lekebele vraiment na ndenga bien c'est pas facile il y a dépenses à bongo leketu vraiment ou mila nzamba pambola. Non, il y a chaque année à fêtaka. Mais batu bakamwe, batu basutuki anniversaire ya Gabi batu bamoni ya Gabi akenda ki no felu non. Ezaki idée ya moi na Geta pa popi, est-ce que ça na pio bambote donc Geta fêtaka te. Chaque anniversaire akenda kolia na bofelin, parce que moi na asala kelo bongo ya bongo. Même si maman binga ko nozwa 100 francs na kolia na bofelin. Bongo yo mto zwa kebele. Aya Gabi pe ko fanda tala biteza ida bien. Oleka na somi masanga batu ba meli. Na somi o melaka whisky muta melite. Tout au moins 100 francs na moi li palanga na ke sa nini na ke fete na bofele donc j'espère tikali vraiment bongo ndia Gabi le bi vraiment anosa na eka bongo moi 100 francs na okelia na bana wana donc a préféré moi mukie na ye azana ye muta mbongo te azana ye muta bozuite mais moi mukie ka yo nzamba bando pambola ye na bato batuta msamite mabami bange de Gabriel o basutena ye moi mukie bando zando fete na bofele ngo sala ki bomona ki to saki descendre na no felina donc alia ki na bana ba sepela ki j'aime na oki passe bana ba moni gâteau balobi non balia gâteau te. Tala nzambe alola j'aime ma vie à passer vivre mes à passer maman bana cosité donc vie à passer bana on a suka ba leli donc sengwe sali bango mawa balobi ba bi gâteau na anniversaire te c'est trop di bolimbisanga koye ba o balia kala te babi ba yebi gâteau anniversaire te ba senku to Gabi babi so afana mimila mo ka gâteau wana tanga bana oui bana ba kipe mabilo ko lete ba weleli gâteau ba yebi ango te babi so ko to kena ba fête te Balo balo le sengo meta ke yoza parents ozoka elo mozo kota yo mami souvent me kula ki nasi bat ba mona pe Aminata son père alela ki donc eza pasi bato ya ba mbongo bato bazwa to sunga batu ndeto bazo zanga lokwa bana wana eza vraiment bien ebele eza vraiment bien. Voilà donc merci beaucoup mais na artiste comédien mo aloba lobi ba comédien o ba comme ko sala ka ba anniversaire ba tondi si ba papa zo mela ba oseka eza le quoi ba comédien ba balate ba longolaka moi souci moko boya alliance ba bala bango te mutaloba ngo ndeko la solité akanda yo peut-être ba rapé comédienne azara le pe na raison hein te akosi po anini j'aime ba Mario ba bala ba fête anniversaire te ah non na quoi encourageant te solo ba bongo na landa te mais solo ba bongo lo ba mabe alors ma belle ma oh est-ce que ça célibataire a fêté anniversaire ça pour azolo on a souci alliance baba été non c'est faux parce que baba li était à ça l'anniversaire tant a fêté une alliance na musapekoti non a fêté na ye zambota mana ye pa maman oh azoli ye
asobi ke to lire biso to bomba za biso te non alors bané bongo te ça pour na bongo te parce que tout le monde a fait ba marébélé ba fetaka ozomona donc fait miracle feta maman na feti miracle donc fait total fait bonne ebisio o lo ba o ezali bala tonini ezate non non mo sali bala a fêter na ye a se pesi nzoto na ye za mukolo na ye ba compte na banque ba mituke za yete lo sonza mbazu molimo na ke ya otika ngotu donc azoli eza ye c'est ça voilà merci beaucoup to solango maintenant et le collègue que tu as ça le quoi d'anniversaire surprise est-ce que tolongoli no ya Gabi a contacté qui yo ou bien yondem to baki lekechu et to luka mo to ça mo loko mo be pona ya Gabi anniversaire ou alors a contacté ba artiste comme dem suba salangu ba tout ça bien non ezala lekechu ye mon côté ezala quoi apport pe ba belle vie ba tout ba pour que le qu'on peut réussir te a fêté le côté ma bête a fêté les Gabi ye moko ouais les cas qui na cessé fana na la vérité on en na habité parce que kolobake belle vie la patronne à Kanzi est-ce que vous en a pu bambote ou mela bola mo lekebele. Je pense que les belles verres qui wana na motema na ya zanga $100 au baxate. Il faut tout ça clair. A baxa qui na vont tenir mais calcul comme projet et ça les que tu y moko. Parce que même ba belle vie papa Omar ba Piron Domas ba papa Serge ba tout ba bomona qui ba qui on a Ange Maïcha. Parce que exact que baye ba quitter. Baye ba qui surprise les que tu bengi ngai lundi na 23h. Donc appel wana les que tu benga qui ba tout lundi na 23h c'est bon que donc exact que ya kana kazete ezaka ba invitation. L'invitation les que tu es allé car na téléphone beaucoup ta bon ça la Gabriel surprise ah so la ni bien au marabi attends tout le monde appelle à les que tu to ben to respecter ça liwa vous comprendre donc exact que abongi ça qui na batu à préparer qui na batuté même l'homme ça dans to bongi ça malembe awa bon ça ta malembe ça ne batuté atanga imo oh ya Gabriel kati propre les que tu benga lundi à 23h abika mama position ngaku tu no personne information te lobi so to kendo felna abia na yebi mais ko bouger mutu wana te to rosala surprise ba ya Nicole bakata ndo tangilanga batu boza abia to na nesi te peut vraiment kanga non na fongola ko ebise lokote wana leke tu ngabi c'est bon to garder pe pandi na ndepe to zaki wana e pa ebene lokote tout console le ka ça bouger ki bato amona ki po a inviter bango déjà vraiment surprise mutaye ba kezaki te ça peut bien parce que Nicolas les que tout le monde papa na biso fiki poza wana FBT msumbonga papa fiki parce que les que tu mutazwaka en charge c'est papa fiki pour FBT misala donc te na lobita ke ye mutapesi bon tout qu'on peut pas ko pesa parce que ça sponsor à l'enquête ah mais comment asa sponsor na ye ça la bangula dépenser ba tout consort wana pourquoi pas et mo parle capitaine est-ce que papa fiki pour que non c'est la Gabriel surprise papa fiki pour le non ma bête to contribuer asungane mutu nyonso FBT misala na mona pas belle vie ninga yaki na cadeau enveloppe asunga vraiment mais absence pe na bien na moi absence mo boya comédienne tu sais ko ya Gabi pe relation sont bien te non relation yo zolukele na fatu kaembe so ki relation zongi bien te ba mbale na l'anniversaire te ayete po babenga ki etete ezali kama benga ezali kama appel faut ça clair hein so ba bengi au test c'est-à-dire que ça la pressé à kondima te donc bato bayaki bato babengaki soki ba bengi to ya te c'est clair oui na ndenga bien parce que yo cadeau nyo bemela ya Gabi cadeau eza no ngamoko mama na ina botaki ye na sepele mkona bimisaki na mokili sala nga bien yo ngi cadeau ni bando ki baze on va tenir la finga ça ba eso je me toqué la question. Voilà, Babi pe ya Gabi neza bongo. Toi en 2021, bientôt yango peso si là. Ya Gabi pe. Ya Gabi pe. Réponse c'est ça. À quand les mariages? OK. Oh, le mariage. Ah ça cook c'est mutu te. Bijou la reine balit. Non. Félicitations, il y a de moi-même. Tozali suswana. Oh, Jemima. Soki batu ba sala ba cook c'est ko bala. Ce qui est qui na mokiba basala ba cook so bala mais lelo ba célibataire bazate oh mais oui ce qui va passer à cook ça ko bala mais ba célibataire bazate parce que ko kasate bela basi o ba fanda ba osanga bato bala bango te ezaki ba otala na ko bala nani na ko leka wapi so pas cooks nataka j'aime ma bali ngape na tika la téléphone azwa tonton papi na kenene na azwa tonton Michel na abalanga c'est ça mais ko ezana ngo cook cité et ça ngolo kwa gravité donc ça tana bato bazo bala et ça batana bango ozo comprendre et ça peut Gabriel l'autre côté parce que c'est vanté te moni Gabriel le long on expliquer bato ma balo Gabriel la boyera na batawana comment regretter te regretter te lelo so ba pesi bato mususu o ba luka mabala ba ozwango
tena za clair ya oh je te dis des bon attends mususu mobile on a boya ka comme na boka mutu c'est soit ka été nene parce que réalité ba ba raté hein même yemo esika za olimbisa na vérité mon omsalelo moni ya gabi boya mabala ki ya mabe sauf tout na boya on ba raisonner ni balo bana ya po babala ya gabi ba trop oui mais c'est-à-dire soki gabi alobi nga na bimi na ke tournage na ya lobi mobala nzimi ya gabi alingi bongo te pona ya mona ki mobile fo bala fo mbala za likolo na ye ya za muta show fo mobala za likolo na ye po baza la lobi batu soki esalika bala na moya gabi sabaka bala po pesa batu je mama bala kala tena nenga bien ko lo mona te sérieux Gabriel Champ le aigle soka baka bala masa bala kala ba o ba yebi epoki Gabriel za na Chine po Gabriel la na Chine la muka na Chine ya tongo de fiancé on a bimela bakota Chine tonton Alex mongo chico na bimisi tonton Alex chico mongo vitesse mais loko ya Gabi boya ekapo alekaki oui amen donc tonton Alex ya Gabi ko ça parce que moi ça soje d'attrape habiter na bimi na ke boîte aso tenter ka yeba ya Gabi provoquer ya yeba mais ya anoko mateo kaka tonton Alex ya tina lingwa la zolela abina sa besoin na bala Gabriel ya nene mi bala ba oui amen alingate ya ni mobile for da show. Mais c'est oui parce qu'il y a ça dans l'écolo, soit tu m'as na seba ko évoluer c'est ça. Na une question pour Aïda magana émission Aïda le belo mo petso nga Aïda lobi nga so libale no bala na boye na ko regretter ko ba na solo ba ko ba ikaya mutu nyonso tout to ko sa ba te beleka tu lobi ba regretter mabala te. Oh, ni ngwela tsaka ba regretter mabala. Na ngoko fana ba ke non, na TV ba fana ba ninga ba nga regretter pour na balité non. J'ai mis ma ebele batanga mate po babala to mona ngo soit balité maza stable na vie a poser aza tempo aza calme aka na bana e vie kitoko e ngo bateka okota bokonzalo la te po balité donc nzambe nde bonga kabola mso bala te nene nzamba kabola pa lobi ke aida bakelo mo boye aboyi lo ba lo tabiso ki so libale ya ko bala boya regretter lobi ebele pe ka ba ebele théâtre non lobi ebele pete ba ya théâtre o aida lobi ba regretter kalo kuta Nebi ba ya ngote mais na défendre ba on a bi ke za lokuta parce que atapa na egabité ba ya on a pe mususu alobi bazanga pe mabala te ne ba boya kaka mabala ela ba ngota la kaki succès ba ota succès OK ngana entel ngana nene ngana boye ya wa ile ngaba na succès na yeso mbala ya mbala oh eza idée na mtu mtaza na opinion na ye ngana pe na ko encourager ida c'est bien so libale ya bala pourquoi pas il peut so libale yo libali te so ngapé libale no bala nga pourquoi pas yo c'est toi au bal papa obi na comprendre beaucoup de la tanga na se ona o poser une question na binga pe le londe na za boye na so boa kamala nga boye so nzamba sanga ngolu parce que na non c'est au ta la succès te au bal succès te dans bal c'est bien pour na boye pe lobi na ngo regretter la reine a telle qu'après 5 ans mais c'est ça bijou la reine banda bali non t'as la réseau social non t'as commenté monter oh moi c'est moi zala qui pour notre tonton Rick basa pendant 5 ans na yebi 5 ans ba ou même OK merci problème voilà tu me capé qu'on changer de la moi pipi comme la comédienne 2021 Calamita même son père pas au bal donc toko sepela mais ba chroniquer zindé botikeli ka grâce nsambe na oji sezani vina ngana ko luka pana yo totikeli ka grâce ça veut dire ka grâce mtabali toujours ka soutien biso nyonso la grâce abalaki et puis nana ni msusu comme ba fiango ekima ngai moi ça papi chele ochoke poto Deborah Bouanga c'est ça joli c'est ça toi merci pour le rappel maman tozo ça course té OK omoni na vie so zo luko sala makampo prouver batu kitoko tendo on ngana on peut so ma conseil zelaton bango babali non peut so conseil na émission tout na toilette tout na émission na douche te mena émission donc bango babali ezata na bango biso pe ngongola biso pe ekokoka surtout ngai ibele na vie na ngana na fonctionner nga sala course té OK te na nenga bien na sala na nzamba na kumisa na nzamba pesa nga motema mobo na sepela o na zanango na sepela ka o na za na sepela na era makamu na ngezo sala OK na ko paniquer te bona ki je malo ba comme tambola na jeep ngapena zo liboma na luka jeep te pona ebi ningo zweli yango te o te je mabali libale kangi mokili ndere yindi kuna ngale ngana beli mutula ke ko luka na ko bala ngapela kanga Béatrice non molo nga mata moto gizi obi tropine ayaka malembe donc na tana nga eza telo nyo so foto pesa ta même ma pasa kutu babota mili bumoko mabonga mukolo moko te bo biso batoto kutani na musalo to luka to bonga mukolo moko poni ntomtana jour na ye
Ah oui. Fallait que la tourne comme pour fou, un peu bah moi la moi sagesse au bimi ça va. C'est très oui. Autant à mingi. Mingi te on a la vérité na tanga mingi te. Au suka na 5e. Biki bino bokoma kuma côté yo komela biki suka. Université na IPN. Côté biki suka bana nga suka biki kuna te. Yo kata. Kata ba kota se. Net ba wapi. Nana. Chema. Oza côté nini. Olana be mission ande la lobate. Te lobaki ngala zalaka na kinte. Oza ka diplôme. Te na zo appel diplôme, te so ka na 6e. Okomozo diplôme. Na zo te. OK. Merci. Voilà, on continue avec l'émission. Hein. Donc, vous nous suivez sur Congo Victor et puis nationaliste. Nous sommes là en train de faire le travail. Nene, quand on a plateau, quand on a quitté, il y a un bakio pour notre dossier. Il y a ma camou, bané ko brûlé entre grâce na mobile na Panzu. Alors, il y a eu trop de tirs. De collapsion Magali Kongolo à l'école la télévision la ba live à Loba Yango qui balingana kana Panzu aliambonga Panzu il paraît que pendant malade ba chroniqueuse mususu baza na malade donc on a tout na malade yango malade nini est-ce que na ba preuve mais après vidéo tout monde grâce nani Magali Kongolo s'est retrouvé na kata parquet tout monde vidéo circulé à pardon par rapport à la dossier non wana nyonso tout le baké Magali Kongo tout ce que ouais koloba parce qu'à démentir yango à s'excuser à démentir c'est que tout le bana na ezaki nango lokuta. Oh merci Jemima elo mona loba ngo mimi na sa même bato babito sa musala o mona exemple mso yo loba ozana preuve te yango na ba komoni ba konifato bali bana mboka Mata ba kombo de batutu baby bango basala be mission azo finga mutu azo loba makamususu o sotel ona lobi boye na ba kinya ba kangala sa preuve ba bloka ngwa moto mona pande no so Magali Kongolo tango zo na ko ba makamususu ndeko nga fosa ba preuve c'est très important o mona loko commence à biso na buzoba o parce que comme mo rebima ya internet église ezate oyo fandi o teki tobani ko loba mutu muso o supporter makamususu te mutu muso ko supporter yango zo mona liro ko mo kende mutu ba ya lobi ka mo be ba ke ba sale mukamate. Alors écoutez, après quand on a idée ma bête, il a mukamate ça bien. Yo kangsa. Makasi pour surtout na bateau baza trop blanc, trop vitesse. Ya ko loba, ya ko sali ba réputation ya bateau na likamboza na prévité. Et bana so côté yaka. Tout ça musala normal. Tout le baba vérité, tout ça banalise. Moyo fando teki to ba ke ne kwa na za sida, ne kwa na mobile na za boy. Ozo za ndumba. Na kata sac ozata na mukanda morote. On hôpital mo ba beta caché. O lo so basalo mukamate okeno l'accent ezate. Yo lo baka poko ta ba vie. Le 22 le 23 mais c'est Google a futa yo o spesa makambo sa succès mission c'est batu nobi ko lobele bien na lobiko OK na nga wapi na suka na to moni mukamate ba ça vidéo ba lokoti ona kanza ku suke maboko zo mona donc eza propreté za kitoko te faut ko ba vérité mais selon yo vidéo ndinga senga pardon selon eza humiliation ou bien to sika mbal l'état mais tu ana zaki na choix te humiliation ou pas azali na choix parce que face ngaka bolimbis parce que ba c'est que ba preuve kuna no siko ba preuve za ta sani face ngaka bolimbisi comme qui tele kanyon sortania. Alors que l'équipe pardon ça tenga le baba pas pardon le combat c'est la mutu zate donc on a Magali Kongolo sala qui bien pour senga pardon pour à part pardon parce que l'état c'est une preuve de quoi kangi ça qui a besoin mona preuve bon beaucoup de personnes qui babi non grâce à moi kangi ça qui mimi pour makambo mais c'est pas nzute a kangi ça qui mimi pour le bika sala ki ndumba ala c'est place oh sala ki ndumba ozomona ezana no chose mo reza grave ozomona batu baye barateta mo fando cité muto finga mutu ndumba wana et puis muto déjà bali ana ba belle famille na ye azana ba boé moi ba entourage mo déjà commis ya muto commis marié quoi donc eza kito côté faut quand même to contrôler ba langage na biso tonto zolo ba mamsusu yango ça ki bazwa ndeko na biso mais zamba zora le comme c'est l'équipe mais tout zongo peka na kata YouTube ba vidéo musupe ya kala kala grâce pendeko grâce pe alo ba na ba tusuma mo pe ba bongo stop tout fouiller on le peut musupe sans preuve mais tu as dit quand même mais mutu pas comme ça dans l'état zate parce que YouTube alba mama YouTube c'est la na YouTube yo finga na YouTube na pe na yo régler na YouTube c'est ça on a lobby boye soki bandeko na bazong c'est la grâce te mo ba retour ya mukamate te wana eza bango ah na toi grâce de faire no kansa te na tour na ye te nga na bifo no kansa bi mutu mtazana mutema na ye donc na zolo ba ke photo tika na batu nyonso peut-être le grâce te moza sur natalo ba maman pas comme déjà madame soka zala ki kaza non célibataire bon je pense que Erazaki célibataire nga sa bloko kangisa mutu parce que eza ba vina ye pas fanda ka finga pe baté pas lobela batu mais quand même on dirait ndeko sala on peut pas rapport réputation na ndé pas comme marié et place na photo différence en moi muké soka zaki grâce à ka célibataire kangisa Magali Kongolo wana tolba ke oyeba finga ka batu so na moment ya sala ngwana on dirait na moi bandu wano akoma na madame awamo sa be mission na mais pas ya kende benda simbate ozomoni ya moi classe sikoyo ko zong se sous na moment ndani sala pe kitoko te yonga meke moi ko dresser Magali Kongolo donc c'est ça oui
Ok, donc bon, qui a réponse à Néné, donc contrairement à la vaccination tout beau salaki, mais tout le monde est bandeko le baki a poto wana. Nga kutine na abo na tanga nga ba komba mida na ba ese, ba salaki ba live pour na koseka Magali Kongolo. Talande moi so nenga salaka boye menzo kana za na relation te. Le pour la bonne c'est une vidéo c'est que vous avez la relation mon côté. Te za bongote. Pas l'état to za na relation na lo ba eloko côté la mutu ko le ka réseau ezate. Okoya na ba relation, okoya na batu ndenge na ndenge, so za na raison te o na ngote. So ça na raison ça na ngo Magali Kongolo ça na raison te c'est nommé faka c'est grâce te mon pardon a futa ki $350 bango batindela ki a futa ngo te sanga Magali Kongolo futi parce que nga za mutu azana boîte wana a signaler nga futa ki 350 babi misi ofelete a sengi pardon ma futi 350 c'est beaucoup c'est que pardon la vidéo c'est que grâce na senga ka sa vidéo ma za na choite ça c'est comme motema mutu ozomona po bino senga te po ya gabi senga te ba senga ça no beza mutu mpeza motema beza batu so baba ya gabi fivet toi sengo pardon cha vidéo ya gabi aboya ina aboya ke sango na importance te to sala makapo na nzambe to sala te po to tatisa batu te ozomona parce que to kufa mkomo te mutu mtaza ndenge naye mais pour la grâce à Jija ki bon asengi ça pardon na vidéo ba mona ki asengi grâce pardon les autres dépendent na grâce ata sa moki YouTube ke Magali assimilier et ça problème te ata Magali asengi pardon parce que asengi pardon pour azana ba preuve te c'est clair pe pour la mwana et pe na mwana na ye po Magali baba ke azana mutako tika mona te ba mseke na keke zongi yango wana azana choix te mais zate ke onitwa futa $350 ezebele ezate ka sangi pardon après ba futeli mbongo te asengi pardon après afuti mbongo na ye abimi bango ba oseka eli banda baloba ke yo azana relation te moni bango nyoso bali banda ona babika ka po basala ba mission bazali banda mais bango baleki kutu Magali na koloba mabe bango baleki mi da oloba mambo bevila patron na oloba mambo sila bisalo kwa mtu akola na bango beta na bango keda beta nzango yo se mi da wana be miso basana bakini on sala obongo ba baleki Magali Kongolo no finga oui baleki Magali Kongolo baloba te onga yo kelekela nganga no to sala même cop to te kanguba moko songa bakanga moyi biyo ngolo ba biso tout to te kanguba ah mais oui ba couple bango tout bata mafinga ah oui na yebite bango tout ba finga batu bango to bana makambo batu lo ba beta na batu ba vie basana batu ba choral balala sika moko ya Magali Kongolo ne balanga ba profiter ngo non azan de kolobaki mabe pona ngana pesa ka conseil mbala se Magali Kongolo ko sala subongo te c'est ça faut qu'on a ma preuve et bon mida azo mama ba vie qui les vient na to wapi preuve ndenge bakangi Magali Kongolo so pe mida te wazana kinbo kanga pe ka bongo domi de nebonga bengi Magali nani la bengi la patronne mi somo ya buzoba asila bisalu Gabriel la patronne maman top basa ba lesbienne je te jure mais monsieur ça so kotima nezali na sala ke pe ba droit de réponse ngasko bien na pona so na yeli mutu mtoko kozong sa te pona yaka na finga te meto na yelo bo o comprend que mama bina bi vérité ya on est pas mis d'abord na Magali te po Magali ko talobi mukie bon ba lo baka ya minene ya do maso mtayo ki ba kabona sali AVC so ba sauvera po bazali banda so ba yepe ba ozo pe mukamate kuto Magali azu ya mukie Magali suki na kalamu bon ba ozo ma ya kafu ya minene donc ce zeli batu o bakangi bango lo baraté po bango ne bakolo mafinga bango ne makolo komisa ba vérité batu o ba yebi mutu na makolo te donc c'est ça parlant pe kaya mangwe batango ba chroniquer zango so bazara banani ya poto vidéo ba bimisi ya o ba publier ndeko na biso Pamela Cheko la mtomoni mida ndeko neti ndeko to sala musala moko ngana yo mais ba eloko mo vidéo no ba elinga nga pe na ina seno pe live et puis na ba pona longolongo na osenga bo futa nga pona longolango okola apesa ki mbongo te obina nana cha vidéo mida ba oskolo kola Pamela asina mbongo ba longola ba sikolo ko apesa ki mbongo te loko apa longola vidéo ngo te ba sa so côté ye nani Pamela ba sa so côté Pamela mi bien bika kufi ko ba publier ki tacle na ye ya tacle héros sous héros ba ba sous tacle sous ba tacle tacle comme monotonie comme tacle kufa je te jure comme l'attaque et là quand la dans sa publier nous tous senti yo nanenga bien moment te est-ce n'est pas c'est une partie te on a trop pas publier total net nga kuto na tena leki na zatana zo pète d'or et comme l'attaque Tina Kwani l'exemple de ça, voilà donc quand on est vers la fin de cette émission, mais tout le monde Kambu Oyo, tout le monde Kambu Oyo est collecana entre grâce na bande koné et Kiri au Bazala Kawana. Nous tout le monde comme si à 50 pesos pardon na bande koné pour abenga ba mikala, à la sortie grâce à ba mbongo ndeni ya simba chikon, à mon que non senti moi j'ai na singa bande koné pardon. Mais et le c'est comme ce que non, réconciliation c'est comme ça avec la vérité. Absence totale. Net yo ça anniversaire na yo
sikoyo camarade na yete o tebi kina o ba camarade na nga baliaka to moni ekirindi ka bango tu ba absente pour qu'on moi ça la raté bango tu mi ba mo ba zate moi si absente bango tu ba zate okolo ba ni pardon pour banga merci na seki na se rappelle ata ki ya to la saka to la esko za pe bambo te bokila lo konde va pekato ya to la po bomenga nzambe la pardon nazonga tambanda na kete ka ba miss ya dote ko senga te busalo makambo ebisio naloba na pesa réponse au patani ya mabedi 10 match esko za na pio bambo te na se tani ya boui tani ya lobi na monika stemo asengi ba camarade na ye pardon asali audio asengi bango pardon na ebisaki tania na si tania tanga mona ke loko apenga raison po moninga bato ba apenga raison na sima na se tana nga pe moni toza famille omoni bango ata bauti ba nungu place nyonso bato bafani mabezanga ati mais vrai sens ya pardon ya baninga na fallait ba ya bakutana bafandi quand to mona télé réalité grâce na ba master na ye ba sola wana ta bon mais akosala audio abwaki yango na internet ba ko pardon na nga na par na nga na mona ngo déjà so PZT na comme autre ba famille na yo bandeko na yo o ezui bango ezwaki yo ke ba mama mo elekeli bango makambo yo po lekeli sa ba direct moko bengi bango baza ba basse classe o lexi ba maloba esali pe bango bien te ba comme parce que lelo so bandeko ba finga ba mikala ba finga pona grâce te to moni be monsieur salami ya graba bengi bango tu ba mikala ba porter parole ba jeje ba nani pona ni pona grâce et l'homme sous grâce pas ko sala asali pa ta face aux caméras na chaîne na ye pona ko défendre pe bandeko ne fona za clair pour manelo mususu ata e fona na bango te ata peso sa ka émission na chaîne moko grâce temu asali ka face aux caméras aso répondre na bateau nyonso ba ba bande connaît par respect par maturité vous comprendre mais asali yango te to mona ki pardon et tambola ki na audio dinga de na ki contre nango parce que na mona conscience te lelo yango chité fait salami bande ko bazate vous comprendre ya bambongo na landi pe susu ya atola émission na bike mbongo grâce temu ki ko la sabato na internet il paraît ça je paie contrat ya majab mbongo neza contrat ya ngwana mbongo na majab pas que ça que yemba parce que invité parce que ça to la pas na majab wana yeba na contrat wana maloba na pas ça to la émission donc wana kutu ela na ngwa importance te za mobile na eza majab nyoso ya mbongo ekufelite ata majab ezwe pona contrat eza pona musala na ye mais beaucoup plus falaka luka bandeko na ye bazonga na bien basolo ngeza kitoko donc bandeko bayete na feti mage bazo moni kotala mambango na okidi ba maloba misatu na landi paye kaka o totanga mukuse wana o mukuse poto na o tangi nani mida o mukuse no lobia mida wana na landaki direct moko akota ki Fivette Mayamba Fivette abike invitation ba pesa ki kaka nani ba pesa ki comment nani invité Yvette ekiri na bango ba pesa ki wana te o tangi kombo ana wana mususu no ebande ninga na bango te oh bakira mama bango te yo sona bango ko lo banani natanga banani na lobi nga natala ki live te yango nga binga na otanga ka komba Fivette Mayamba ndena otanga ya memusu na otanga na ngate na za clair OK kasi bango kaka ba pesa bango OK Fivette abi ba pesa ki yete ba pesa ki deux personnes na kate ekiri vous comprenez ba pesa be Carmen Odia te parce que Carmen Odia ngana bino bomona ki Carmen tozane kuna pa ya Gabi vous comprendre on a pas Fivette o kasukoto ba pesa ki bango nyoso tu o ka kuna na mususu na direct kuna ote donc ba malobango ezambi balemisa to kaka ezaka mwa soni kaka soni donc kotala na mayele nanga bandeko bazana bango bien te mais baolinga ndeko beba na te alors quoi baolinga ko beba na te pona ngeza mabete eza bien parce que pas si tout non tout ba fona mambo zanga ba secret ba ebani parce on zo baté amoni batu po bela batu ba banga ko ba secret ata ba bimisi ba secret ngo e ba sala mutu $1 na compte mutu te et kolongo la pe mutu $1 na compte mutu te babimisa upa eza na ngona sens te nene bike sala passe ponga na mutu ba mutu ko sa staff so ba pa ke no yo so kipe na masanga na kina bloco olia so na bloco olia na kina masanga mais a passe fa na baninga ye mo kaka a grâce te mo azo ka charge baninga da pe passe lo bopo moko eza passe mais eza pe mois d'août parce que na ndimite ka ndé grâce te mo zo ka charge bande kwana te wa mana ndimite na koteli te na koteli bango te parce que ngana lo ba lo mo boye ngata na sola na batute soki ba na raison na ko pia bango po ba mériter yango parce que na lo ba na sala msalo po na batute na sala msalo po na ba diaspora batala kananga na bino batu ba na internet kala parce que so batu wana ba bi bota su biso te mais c'est google kangi blo ne biso tout telemi ba copie ku te ngala zonga te ngatanga merci pour mettre ka pe na zonga na théâtre avantage de wana donc na ndenge ya bien yango na zolo basiko OK
kolobaki ka grâce mutasa ila bande ko en tout cas eza moi passe wana nga bato bata poto ka babio ba mikala wana grâce à bango en charge na lobi boye soki bande ko na baloba grâce à bande ko na en charge fallait si qu'on des grâce témo à défendre famille na yena ça clair ozo comporter to ça clair ta sali mabe grâce parce que ton bande ko baso finga mapona yo na lobi boye ata ya luka ki bango te ata sali face aux caméras na chaîne na ye moko pona défendre bande ko na bien lelo soki OK place mo ba finga comme na soki e sali ko côté lingo défendre nga se ko mukala na nga qui bolingo ka yande. Mais ça bolingo pourquoi bolingo na to comme ça ngo mukala ya mutu boy ya mutu te. Bati ko sa bo décourager batu bolamu. Bo décourager batu to sunga na ko sunga na ka pona mbongo te. Non que personne ba tongi je mets belle tenga pe na télé pour na soldat na défendre. Pour massa na ngato partager to liaka. Na ndenga indus na ndenga bien. Mais sauf que mabe comme so défendre mutu comme mukala mutu. O défendre mutu comme venete ba biso kutu non ndima na mukala po tala garder champ les d'autres. Makambo ya makasi. C'est nommé fonga na za mukala na yi. Mais quand on a des gens qui ont mukala ya grâce témoignage à passer. Grâce makambo te pas passeport rouge. Te quelque chose à oyaza. Marié pe. Sa famille te. Bientôt pas que poto. Ndeko na be msuna moni bazola ke pe farti ka mi pete bo bala ye. Wana ndeko ni. Ndeko na moi site. Ah moi simso amundo. E pe bazola ke farti ka te bo bala ye. Et lorsque ça linga bien l'anniversaire wana invité spécial. Ndena Yvette Kalongo. Aïe. Bande quoi be baya ki pété bon pe ba fêter ba anniversaire et ça on peut le roter pe fin du monde té pour pas tomber ba comme ça grâce à ben si ba camarade na été ba camarade ba rater le roter pour ça peut paradis té et ça que grâce à fêter fête kitoko grâce témo bravo fête l'équipe kitoko au tchango na cadre bien fête l'équipe tokos ba cadeau papa pesi tout moni mais et comme la batune ba comme finga bande roter ça kitoko té atwanga mana za clair pour na bateau bazo finga bande ko wana ba mikala ba kete ba mikala bo non et bon so l'exi que grâce pas pesi bon invitation bon ba boy na bon pour Potoza qui pété. Te wana nzemete. Ah donc ça quand na boy baya. Ah. Moi mais na ngote mais conseil na pesa ka grâce vraiment wana famille na yo. Luka famille na yo bobongisa. Donc bato pe basolo ba mi pona bango luka pe o bakandongo ça parce que ba famille na c'est ça. To komi ko chuter. Mais bato poto na lalité, bato benga nga jemima. Soko sali no émission hein mutoko yamba na ngamna manene. Absolument question est-ce que c'était important pour na Yvette na anniversaire ya grâce ndé grâce au mekamu tukanaye parce que ça m'a conduire à ma voiture naye yé abaloko ba que non tout aba chinois na maman na bango pourquoi le loko tufuka komba Karine Kote yango ne likambo la comment le kola esclave à Karine ou comment yango ne likambo ya makasi Yvette Kalombo na peso bambote esko ozali vraiment koto na kiti voix eza kwa na verset biblique pour na Yvette Matthieu n'était sur les apocalypse. C'est voilà Matthieu. En tout cas, Yvette Kalombo, la ngaro mingi. Ça même la ngaro te na lokuta. Yvette oza kitoko. Le bar français kitoko ta même beaucoup matina suka. Oza propre, oza ngamo San Francisco. Yvette ane loko moko etikalo na nzoto. Eza solo Karine. Longo lango. So raison longo te kene na ba prière ba longolo. Oh, mais je te jure na za clair. Te na za koto mana serré na ndenge ya bien Yvette Kalombo na bandeli na tangi makombo. Na tangi vraiment Yvette Kalombo, Yvette 3 fois. Donc soloné la odeur hein. So za na odeur à Karine. Mokonzi na nzoto no Yvette longola. Il faut que bana bike bat botuna longola poani. To mona ki awa baleke tu pe kenda ke zonga ki. Mais bana bakabona Karine, leke to ça peut vina aki par mambo Karine te. Batane mabedi ba osama kama bakipa mamba Karine te Yvette yo conseil da kombo na yo na mono sabe misolo mo ya kitoko ide mozu yo so ya mbaba présent orchestre ide bien gardez band na yo gardez band na yo maman et so pa yo so za na bato bazo encourager yo ya ko baloke o sala bien te Yvette na linga ko mingi na bandeli pesa makam na ndenge na yo la sa Karine ke sa yo za so yo sa makam onire Pota la ma faut toucher Karine. Faut ningana, il faut le bakamba kamba Karine. Moni place otanga ki, obela grâce temo, mutuka et tout aba chinois, parta ba kokocha. Na mama bango parta ba kokocha mutuka tout ata et tout ata ba. Asa ye baza ba américain. Parti wana espace no tcheba chinois ko tchape ba américain. Place oboka ba chinois mingi boka pe ba américain na yo. O ba sungo na bempe. O ba so soutenir o fula ba ngone Karine mo konda fula ba oya ye. So Karine mo konda fula la Chine. Yo so do fula la Chine. Oji sa Yvette ozana banane. Maman. Ngesa nga pasi so ba to ba oye bisote. Seke ba lingote ba otongo sese na bibien do na mo sa lingako. Omo se kitoko. O bunda na momo na ndenge na parce que o beta pe ba live etalama. Longola komba Karine mam na yo. Beta e kara sala vi na yo.
atoki Karine akutana Ange Alola ni ateki ndobika ba mo peno lobate ba mo lobate et c'est le bien et ça qui to côté nga makoto na tie série il veut ça mam na yo tika via Karine ce qui me malheureux Karine hein pour excusez un terme on dit Karine a réglé les cahiers yo zo régler règle normale Karine a kosola yo landeli Karine a bougé à son anniversaire na yo sali ba live talane ba live ba finga ki yo talane na live ba lobela ki yo sala nga bien te donc Karine comme manipuler Karine soit manipuler ko lobate donc akomi ka so sali ka likambo yo ningani comme ka so tie mu pepe bo Kito côté, bête m'a amené Karasa la vie na yo, pour sa vie na yo. Parce que sans Karine osala, mais comment ça m'a amené sans Karine yo osala, t'es Yvette. Bête m'a amené Karasa, tant d'être pour fêter la non a fait ta grâce. Yo kuna mutuka, tout a bachino na maman abango atayo moko. Ya. Bato de pembe wa ba so sali bien, té. Bata la no pembe na bata la poa na yo. Tonda, zala yo. Ex moi salibala. Comprendre, ex moi salibala bala. T'as comme moi salibala kala. Ah, tes problèmes exactés. Ngana ba ex ou pas ngana pese ka conseil na ke mingi vraiment abeta na mamba Karine mo konzi ka. Pour Karine pe banda ba sala ba tiko tel connaître mona ka Karine lo ba suma mnete. Comme la place tout en aliba côté Jésus. Tu oh bo sote Karine mo konzi. Ma belle. Et à solo. Andi on arrive na ngake makasi ko sekate. On le va bien, oui. Non, le va kitoko. On dit na bolinga botonga ba, bolinga bo ba mtu vérité boité. Nga so be vérité so zo seka. Oh. C'est kitoko te. Yvette. Na mona suku na bambio na plateau bo lobela ka Karine. So Karine connaît enfant na lobela rapé bino. On va na fa beko. Na taku comme Karine pour na Yvette. Na ndanga bete. Taka Karine a de muta kombo mais ngana buda ke pona tanga comme na loengete. So ngana nena autant comme Karine na loengete bongo yo Yvette ata yo muko. Que bon on t'a comme Jésus Christ fait ça Karine. Beta Karine m'a amené Kara. Yvette et sopo. Espérons kayo kayo ya trop ba belé trop. Te ayoka. On m'a dit ba ba lobete ba tongi na se. So ça la bien muta lobelo boye ça la kitoko. Ça la vie na yo Karine on sa vie na ye. On sa musala non na mutoki et on commence succès pour na Karine. On sa peut pour na attends net on va quelqu'un qui comme Karine ba Karine va fouler ça mam na yo. Wa ser na ngaro mingi na nga bien la personne m'a conseillé ça polémique. On a un intérêt moroté mais comment vraiment timba on comprendre que ça vie na yo. Donc c'est ça, merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Commentaire exact de comme na souka nene parce que conseil même au beti benga mono est choqué ngado na Yvette ces messages ngano passe. To comme ça on peut pas tête action so ya yo kaka ne conseil ngai swinga. So yo comment Yvette? Quand bina na Yvette te me swinga kakate. Et ça ninga moi passe. Ndeko moi ça comme mukala ata yumo. To comme na souka. Merci. Merci balobi Fatou Miracle Makambo, force tranquille, il y a de moi-même. La personne mbote na Belleville la patron na Kanzi, la personne mbote na Sila Bisalou Mams Pomba Sen. Donc la personne mbote na Ixi Pécha na Mou Pécha. Mbote na yo moko Gabriel Chan lozana bébé Bouka Panza cassé, par contre des quotas qui trop fout à kaka. Donc trop payé. Trop payé pour babi Makambo. Makambo ezana nous donc merci ben yo, magoza mta pas problème hein. Je suis exalté donc tout bon ngane botai ngapela na bino. Donc, en tout cas, encore merci sur son leketu. Babi leketu makambo. Un mystique leketu. Mais leketu le monde a senga qui te wala ngana ba moko. Donc ba remercier. Ngona lingina leketu te. Te ba remercier maka. Mais mikolo on la lingina leketu. Te na ba remerciement. Leketu mikolo na lingina ko kasi ngalo leketu ne. Ngabi leketu azwanga ya ofele. Poto pouver mokika ya mobali na lobini mabeni. Abeni na lobini ya ngwana. Aza mobali. Pese ba dédicace. Te akozwa ote pona micho aza fiancé na okeko bala. Te wala ekoyeba tenga aza chroniqueuse ata ya ofele. Maman, asa vile pona bino bakoni mama te bakoni papa. Ba dédicace moto comme ça. OK, merci. Apesa mbote na laisse pas toi ça va on peut on sait kabandoki. Dédicace. Maman on laisse la personne qui déjà té. Des kakatika ide. Atikalité so na pesa ba olika pe bele donc ba tout bolingana ne botai kana na lobby la famille hein babi mimi kolo la famille parce que la famille de makambo na lela mno atrone mno bolinganga vraiment boza wana bo umela ponanga ba prier na mno ça ne botai na pesa mbote na maman nga moko Vicky Mbomba ba botane ne botai donc ba mbote na Renate il faut que maman leki de moi-même merci vraiment pour na colis ozaloka na kimoti ndenga colis Renate mambo zo sala nga pardon donc bah merci vraiment na monaki ba mbota na batu tout bolingana ne botsai o bolilanga ngapela ngabino ba fanatique na ngatu bo commentaire na se boka sa te na beta bino kara donc na ba merci na no bono zonka na TV ba merci oto kumisa ne botai o benga ngo pesa nga conseil donc merci balobi Fallon Kelele yo pe na mona ba commentaire no landanga partout donc ba mi bange na lela bino makasi balobi ba cook tout ba famille bota tout bolinganga bolandanga partout donc merci vraiment.
Voilà, donc tout est bien, qui finit bien. On est avec Néné Botaï, donc tellement qu'elle parle bien. Alors, on a eu suffisamment de temps pour que Abimi, on a 4 motés, ma public pour comprendre. Merci parce que vous avez s'abonner à Congo Victoria, na Lissou Nicolas Lissou. Donc, moi, dire au bon moment, moi trop. Émission comme moi, mais il y a 2 chaînes pour vous faire toujours plaisir. Voilà, merci à mon boss JB Kumaluta, merci. Comité Claire en Hollande, merci beaucoup à Mimi Love, hein? Mimi Love, Papa Libé, dans Malais Serbe, dans ma gros bisous, et femme depuis Paris, Papa Social, Yanga Moko, et femme, Yanga, ma gros bisous na yo, Ado Senga depuis la Suisse, tout le monde veut l'engager, continuez de vous abonner, d'aimer, de partager nos vidéos, même les injures, et ça va bienvenue, les remarques, les conseils, on en a besoin. On se retrouve prochainement. Merci na Glody, merci na Gisoloy, merci na Glody Ngandou. Glodingandou, merci Nayo, merci Pena Gisoloy, merci na Moïse le prof na montage, et merci na Bandekotou, assistance na Bango. Tout est bien, on se retrouve prochainement. Que la paix du Seigneur règne de votre maison. Au revoir, bye bye. Ndeko ya Congo, pona masolo ya culture ya Congo, ka masolo ya ndule ndenge kotambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Hey, yo,